ma présence. Bonjour Banapoto, bonjour Bidor TV, émission na bino yango bolingami masoba sika. Ndeka na ebisaki bino ke toza na événement monene ya pasi na motema uti tokobundisa ya na biso mama na biso mama na biso Solange Lolo atiki biso ba penali te eza na bato oyo bakoloba mpona mama Lolo. Toza ana kati ya mort ya cinquantenaire epai wapi bandeko nyonso tu baye kotala ye baye kozwa ye bakende kotika esika oyo moko nyonso tu bakendaka kopema parceke bibi ezonga na biso tokuta na mabele tokozonga na mabele lelo mokano ya mama Lolo ekokisami lelo mokonzi na ye eza basepeli asi yango wana tokuta na mama na biso artiste ezosala déjà pour perdre le monde, so obélissi moto, so obélissi moto, donc so kabeli, quand même aux autres qui n'ont peut-être côté là et bozo seka, bozo solo là. Mais c'est quoi? Mutu oyo akufi ake libela kozonga te. Boyebi ndenge sala kapasi na motema. Et ça la vraiment pasi. Et ça la choc. Il y a beaucoup de moto munene boloko la maman Mindolo Solange. Ou as actrice na as actrice na petite sœur na ibana na ya balé. Donc bazo na tama do la. Donc c'est la capacité. Il y a Solange, ça la Solange. Donc tu sais quoi nous avons gata ko effacer numéro na na WhatsApp. Donc on a la dernière message na yé. Nous avons gata ko longo na moti. Parce que nous ça la ngai passe. Dernier message nous a qui a 17e. Ça a tout au bout de notre fond de l'épine par là. L'épine, ça les 2 jours, on a pétition là. Ça les 2 jours, à Zoya, pétition. On a vu, ok, on a essayé de bien soigner de maman naïe. Il m'a oué bien aussi à nos mois naïe. Et là, on a répondu à qui est noir. Si on a répondu à 11 samedi. Lundi, mardi, on a 5h. Lundi, mardi, tokisa motoya Solange oyo bazobenga lelo Mindolo akufi. Omona bino baartiste ndenge bozokufa ebele boye. Dernièrement, tokokufela papa Mindolo. Kaka baaffaire oyo ya makasi. Oyo bazopese na mboka bazoli bazopesa. Ezolobela bino mingi yango bino bozeli lokola bana lokola baleki. Biloko mosusu ezalaka, il faut espérer que nous devons nous spiritualité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la kate. Tant que vous avez qui sont malades, mais balobi nzambe aza premier soin. Pourquoi baloba nzambe aza premier soin? Autant que vous avez qui si, au tu le beau qu'on a besoin nzambe qui sont na zomela nazala na bika. Ozo monde. Parce que banzela totambola chacun aza na route na ye. Ngana yebi route o lumière atambola na ngote, na yebi route o nixon atambola na ngote, na yebi route o bana musu atambola na ngote. Mais ngana yebi ke ngana za wana kinaka papa na prophète Konde Polo Dominique. Sona longo wana na ke musala na ngati yaka. Sona longo wana na ke contrôle, deuxième contrôle na ngana ke premier contrôle pa nzambe, deuxième contrôle na ngana ke pas docteur parce que docteur azali deuxième contrôle na yo na mokili na se ya mabele. Ozomo. Ah, nazoka motima esala nga passe obeti yango karaoke omeli bia exemple nazopesa nazoka nzoto bien te ovandi na bar obini oseki ozoyeba te ozo se détruire malembe yango mona bato mosusu tomona yango bamindele asali crise cardiaque mais biso sikoyo exagéré ya biso koti na kibondoki 4 na 4 na mutu mosusu asala crise cardiaque mondele asala crise cardiaque abikaka akufaka te kaka ya biso kaka soki moto asali crise cardiaque afa akufa ozo mona ngote zo senga bilo mo za spiritualité photo landra ba bilo musina ndenge ya molimo atanke mwana molimo dans photo landra bilo musina ba niveau wana soki to landeli malamu ma c'est bagarre no ozo ba ke ba mindele nde ba bikaka parce que ba landela ba soin na ba quelque part au niveau de ba mama Mindolo azali ba soin na été parce que elle a négligé non yo olobi na ngai o en généraliser nazo pesa na otanga ba point nyonso mama Solange ya Mindolo ya Solange Ayuki, nous avons bien été lundi, mardi nous avons fait. Molimo, on a molimo, so mais on molimo. Nzamba kolakisa ba makambo ebele. Mais so même on a nenga musuni limbisa ngandiko nanga. So même on a nenga musuni. Olobaki longo na bana nyonso ça passe mingi. Dès le 14, nous lui babimisa que corps na le 14.
eza bagene na bino te baartiste j'ai par rapport à quoi baosala j'ai par rapport à quoi eza kaka bale 14 kaka non eza coïncidence eloko nga na vanda nasali analyse na bi natuni jour na bana na tongoeza singa famille nde tokoyebaki eza coïncidence mais bino siko baartiste boyebani te boyekotitana na mosala ondeni bozokufa kaka tolingaki tobimisa corps no eza date eza même mois te eza jour par mois parce que ya mundori ezalaki na juin oyo toza na mois d'août non voilà eza après quelques mois mais coïncidence ezalaka bale 14 donc na sens wana merci bana poto na asili ngo bobolandi ndenge mama 7e bakar alobi tosuki wana te toza na bato ebele oyo biso tozolandela ye mpe alobaki aotikala nsima te bana poto bana ya Bidor TV télévisé bozomona bino moko na bilili toza na kati ya 50aire epai wapi batie mama na biso Solange Londo mama Solange azali ye moko na kati ya morgue mela libanda eza ya kolinga parce que baartiste komite nyonso basangani mpona koya kozwa ndeko na biso lelo oyo ye akokisi mokalo na ye ezosala yo ndenge nini komona mama na biso lelo aza te azali na morgue atiki bino baartiste pasi liwa nyonso yaka pasi mais surtout eya kofina ajo aza ya kosambaka mobele pasi liwa eza naturel ya nzela na biso nyonso topesaka nyonso na nzambe topesaka nyonso na nzambe mais eloko moko ezotungisa molimo nanga papati ndenge nini baartiste ya comédien ozokufa na baanimisa bino même so totali papa babimisaki ele 14 malgré bamois eza un peu différent mama mindono mpe tomoneka ele 14 nayebi te ya papa eza coïncidence kaka eza coïncidence toza bato neti bato nyonso na minute oyo mpe bato na babanke bazokufa na minute oyo mpe basoda bazokufa na minute oyo mpe badokter mosusu bazokufa donc mais ya bino ezoleka parce que bozokufa mingi non eza yango ako po tozokufa poto eza ya koyebana yango moni bozoloba basoda mpe bayeba yango nalobi donc po tozaka ya koyebana yango mais topesaka nyonso na nzambe abadadi ezosala bino mpasi te komona ozokufa baartiste ya kilo bazopese na kati ya bazotika biso wana eza droit nature eza makambo ya nzambe namoni eloko nakolakisana te topesaka nyonso na nzambe topesa nyonso na maboko ya nzambe nzambe ye moko azwaki mpe ye moko akokisi mokano na ye babadadi komona eza na makambo mosusu eza na so bolongo ezalaki te omona bato ebele boye te bolongo eza tata aboti bana na ye 8 omoi mpe na bana na baswana babendaka mibaka bana tata tozala bainformation na source mpona orépondre bien nazwala na source ape naloba likambo na kati ya association nga na basyndicat yango nangi nazwaka moni syndicat falobaka makambo oyo aza na bapreve nango donc nazozala nazwa bapreve nga nanga alfa toya basyndicat ezozwa bapreve naoloba soki ndungu eza na oloba otakokanga nga oza te oui mais faut omoni bango na kati ya association baresponsable baresponsable oyo mpe basali komité makambo bazali tokotana na source tozwa bainformation ezali yango naoloba noti ezali parce que eza ndenge baresponsable bali mais soki likambo ekoyi moto mosusu akoyeba bon nga na ozwa tante chalet ede bango na makambo ozomona mosusu akoyeba no na santé permettre te
Donc quand on a la source, vous pouvez attendre quelques minutes, il y a la source, tu as pas d'informations. Merci Bidor TV, bino bomoni, bino moko. Ndenge bazol bato tuni papa dadi ba question parce que yaza na kati ya boîte. Aboyine ko yebisa biso makamozo le kuna lobi il faut azala kuna po aya ko yebisa biso vérité. Mais biso to yebi ke avant corps bima ba yokanaka ba sumaka. Oboye ba ndenge ni boko sala programme. Si ba bimisi corps, c'est que makamozo to ezaki OK. Mais to kotika papa dadi te. To kolande parce que yenda yebi vérité. Ya ba association na bango nde basaki pona musala. Tozotambola kaka ko luka bango pona ko yeba ka ve.